Maman Pony. Ndengeni. Jambi. Madame. Ça va? Ça va bien. Qui mes amis? On va se la ngata. Papa on a obeta binoti. Est-ce que papa a beti pour obeta papa? To passe la biloko andako ko passe la basali ko passe la baveba comportement na bino ba maman biso ezala ki ndenge. Alors makelele ya kofingaka mobali na miso papa eza malamu. Faut la respect pour na mobali na yo. Wana soko ndenge wana esili avandi. Siko nazo fina nguba, nazo sangisa, nazo fina ba ai wana natukaki na liboka te. Nazo fina ngoko nyonso finama. Na ba matungulu wana nyonso tu. Esangana. Maman Eliane, bienvenue dans votre émission pour le mariage. Oui, maman Eliane, tu as des émissions culinaires. Oui, maman Eliane, tu as des émissions conseils. Mais quand on a entendu que c'est bien, Ningeni, papa Moussara, papa na haut de colonne, na là-bas qui bien, et surtout t'es haut de colonne. Il y a un de passer là, papa va essayer tout. Na sepeli parce que na moi ba commentaire à kitoko, boza vraiment content, bo sepeli, ou bien en tout cas maman émission ça l'émission c'est kitoko surtout ba jeune na ba linga et ba jeune fille na ceux qui bozo landa. Eza na bana mususu baza na ba parents, ba ka conseiller ba parents na ba côté. Eza na bana mususu. Atala kaka basala ki ndenge nini. Eza ndenge nini. Ceux qui ont moins aux parents, ils ont malédiction. Ceux qui ont moins aux conseils à parents, ils ont vraiment malédiction. Moi, je vais conseiller à parents pour eux, pour lobby, pour qu'ils n'aient pas libala, au fin de malade. Et là, c'est mon mini, ceux qui maman a vendu, papa a vendu, parce que par compliment, moi, bien, ah, moi, c'est pour baliser, moi, c'est malade. Moi, c'est pour baliser, pour l'âme. Moi, c'est pour baliser, pour ça, moussala. Moi, c'est pour baliser, à accueillante. Moi, c'est pour baliser, à gentil. Moi, c'est pour baliser, à respecter la famille. Moi, c'est pour baliser, à linga, à mingi. Bah, ce que je veux vraiment par rapport à mon corps. Tout mot positif par rapport à l'ibala, il y a moi la bio, il y a celle qui va parents et c'est un mingi. Par contre, ceux qui posent tout le temps, tout mot négatif et pas moi la balle et celle qui va parents passe ma casse. Ceux qui nous ont fragile à rober l'attention, à comme qu'on réfléchit, à comme ah Zambé, mais na bali saki. Zambé, et le connaît comme Zambé, mais moi non na balé pour le bazar que vous battez pour nani. Bana, moi c'est la cabine par parents plaisir. Moi c'est la cabine aussi pas maman te finga makamingi. Moi na moi ça c'est le malam to maman na la kisa kiote, maman na la kisa kiote, papa bopilo. Eh mususu, mo finga ba maman bopilo te bolo bakama bete il y a des enfants têtus. Azana nda ko na caractère mususu, to makepe na libala akepe sa caractère mususu. Mais yo pe mobali soko bali moi c'est ko ça nini, o éduquer moi c'est selon ndingi oyo. Botala nga bameli ya niki na tambolaki na kutalaki na mama moko boye na wuzi na yebi ete toyebani tosi na bike toyebani na kosi mama wana na monaki azaki na bandunda moko boye bandunda na yebi yango te natuni mama oyo eza ndunda nini aexplike nga bi ah est-ce que ndundo okoki mpe kolamba yango bato bamona abi mwana mpona nini te naseki mpo naza mwana moko nayebi te naza ata naza mama ediane me naza mpe mwana mpo nalandaki mpe éducation baparent nanga bapesaki ngai na mikitisi na sengi mama est-ce que tu peux la dire ndenge ndolambaka ndunda wana mama yebisi na likambo te mwana ngasomba ndunda na kolamba alors lelo nayeba mama na biso wana mama nowela alakisa biso ndunda wana banda na kotama ndunda wana namona ngo te zamba na biso menasima polina fayebaka ya biso mama lilanda mama nowela mama poni ndenge ni jambi. Madame, ça va bien. Qui mes amis? On va se la ngata. Ngai mwana yo. Banze la tamu na yaka wa to na programme. Wewe na uto kwa nini? Na ukiki ko travailler na papa. Papa a biso moko bwaza pasteur na bala basi nef. Wewe bien, pasteur kas. On te conseille na yo. On va te voir c'est moi tant mingi. On a vu moi retard. Mais là c'est pas dans vos kati yango natiki
na plateau na lingi na tiasi kona nzungu na matsango likolo ma oyo kataki okutu na moni na ngate mama oyo etikali okomona kaka te sheri na ngai yango na lingi na sisa kokata mpona nasepeli mama na ngai nasepeli bamama lokola bino baza mingi te tokutani kaka kosenga mama lakisa ngai ofungoki motema nazokata ngoka ndenge tokata mizelele nasimbelo simbela ngai mama eloko ya liboso apoka na mizelele ngai nakopesa nano merci merci na ndenge ke omoni motema malamu epesama na motu nyonso tu te kolinga kolakisa motu mpe likambo epesa mpe na motu nyonso tu te nayebi nde tokutanaki na yo na nganda dendo na kivu en tout cas nasengaki yo mpo ondimaki ondimi mpe kolakisa na bato baotala biso ekoprofite mpe na bato ebele donc nabi merci nzambe apambola olobaki ndunda oyo mizelele oyo eya mpe eza lokola mfumbwa mais ondie balastike ondie soki ndenge eza lastike te ndunda oyo ezalaka na ebale ebotaka likolo ya mabanga ndunda na se mabanga na mai eboti likolo ya mabanga nanga tosona mpona soki esekeboye boyi mama na ngai akweya ebotaka likolo ya mabanga likolo ya mabanga na soki eboti mai ezoleka likolo yango namoni ndudu ezalaka fere moto akobuka yango ifo azala na patalo moko ya mabe po akota na kati ya mai nebale azokende na kati ya mai malembe ti place ndundu ezali abandi kobuka azotia yango na saki akobima nango wana ntango koya ifo pona ndundu ndenge toponaka afumbwa oponi esili odongoli yango osukoli okati sikoyo nalingi natia na sikoyo mama na wela ndunda mpenza ekolo nini mpenza eliaka ndunda oyo mizelele oyo eponaka nango te ekolo oyo eyebi ke batopoke yo moko ekolo nini nga na ya mokongo nga na ya mulefu ya shita zongo epai kabila akendeke kuna na shita zongo ngai nde naza moto akote wana akenda osala nini kuna ezali hotel bakendeke tourisme kuna d'accord donc bikolo nyonso bakokolia na bango epekisami nango tokolamba ondenge balamba afungwa nakotia kwambisa okatokolaka ndenge na kolambe bayebi yango esa na mbote na mapoli na luyani maapoli na yamba mbote na yo oyo ngai mwana na yo natindeli mpo nalingi kosala ilubu oyo ya mizelele naza kolamba yango lokola afumbwa na kotia yango mbisa kokakoma oza mutambe bongi na yo kutu oyo ozala pene omeka elubu oyo alambela ngo apotre papa luyanda alambele mizelele mapoli oyoki alambela apotre mizelele sikona kotia yango mai moko ya moke oyo yango ebotaka mai d'accord yango ndunda oyo yango ebotaka mai ebotaka mai osukoli na yo yango deja ese na sukola oselinga mingi nazeli yo mingi mpenza pende komana bambuteyage boye bambuteyage nde ya koluka mwaye te mama toumeli mpe po tokoma alika kamwa mai oyo natie ekoki nango moke oyo kaka nabakisaka mwa ndambo po ntango ekotoka ebeleli yango wana kaka na kolambe tie boye nazwi mofinuku nango ya nzungu nazipi yango natiki yango kaka bana ok komona journée abisili pourquoi balia nalingi na zwa biloko na ngai nabanda kosala biloko ekota na mizelele mbisi ya kokauka nyonso mpona kotisa ngo en tout cas merci koza motema polele eza malamu eza mabatela mpe so bambula ebele wateso bokimaka motema polele te mama natuna nano okoza mama boye natuna nakomo epenga mwana akamonanga osala kaka baémission nanga makambo mabala oyo mama abana
moi si faut azalaka ndenge nini na mobali na ndako bino ba mama na kati ya ndako ozalaki ndenge nini par exemple so papa siliki bino po bandaki kosilika so papa siliki papa mpe wana obeta bino ti so papa abeti yo po kobeta papa to kopasola biloko ya ndako kopasola basani kopasola bave bacomportement na bino ba mama na biso ezalaki ndenge comportement na biso ezalaki na lere wana mobali soki asiliki yo kozokisa ni réponse moko te yo kovanda kaka kimia ti ye soki alobi asisi nsima yango yo bandi koloba likambo oyo oyebisaki ngai osiliki na yo kaka pamba likambo wana nga nayebi yango te mbala nsima likambo wana kozongela yango lisusu te po te eza mabe na miso ya bato ezali soni wana osali bongo motema na ye lembi asengi bolimbisi esili bovandi na bino ebongo eloko nyoko oyebisa na bana no abasi to mpe bakoko no oyo bazake mobali soko asiliki mobali abika 2 mois ya komi nango déjà 1000 bato base comportaka bongo basi ya ndenge wana okoki koyebisa bango nini bana no abasi kala nalobaka na bana na ngai ya basi mpo ngai naboti mingi te bana mibale ya basi nayebisaka bango boye kasi ebele mama bana mibale bazebele basi nayebisaka bango boye tala lokolo so ozwi libala na yo batela libala mobali azali tata na yo azali mama na yo pasi nyonso tu ya butu mobali moto akonyambali lelo oyo ate omoni pasi mama te moto akobimisela yo mbongo tata te me mobali no kaka wana ye nde moto akonyokwama mpo na yo abimisela yo mbongo alors makelele ya kofingaka mobali na miso ya bato eza malamu te kozala respect mpo na mobali na yo wana soko olobi ndenge wana esili avandi soki aza mwana mwasi moko ya botosi akosenga mama merci akozongela mosusu azongela lisusu toyaki conseil ya mama mais biso mpasi towana yango na bamboka na biso tovandaka na bapoto mama omona ata bana opesi toli opesi conseil na baodo nyonso bayokala na bango mais eza mabe omoni bana na mikili ya poto ngai mpe naza bandeko kuna na mikili ya poto bana na bango kuna bakoma lolendo mpo na yo omoni ndelo oyo akoki kozala na likambo tata soki amei koloba alobele likambo boye mwana mati mwana ntango akomata papa ntango akobeta mwana ake kofunda na lapo omwana mikili ya poto yango epesa bana motu makasi bana bakoma koleka batata mpo ayebi ke lelo soki alobi eloko so ekuteka mosaka bana yango mpe mosusu omona abotamaki na ye na gishasa awa abotami ne kutu na afrike awa ayebi mpasi ya kopipola soki nini mbabola oyo ayebi mpasi ya kopipola moto oyo ayebi nde baningisaka funa machine ayebi boye yo sikoyo ozalaki na mikili ya poto kuna obundi osali efort obengisa na poto ntango ya okoma kuna na poto ya akomi kikone te ayebi nyonso koleka nani moto obengisa mpe na poto oloba oloba te oloba boye te nga balobaka na nga boye te nga basaka na nga boye te abosani kutu mpasi oyo ye amonaki na afrique avasala nini oyo kutu bautaka na afrique bakomaka bempoli oyebi bana poto nabobaka baza boye mama bana poto balobaka avec respect bana okutu bazalaka so mabe kolekeza bautaka ana Congo oyo bazalaki abotami na Congo akoli na Congo ake na poto ta mosu na age ya 16 17 18 bawana nde mama te ngana na mama mosu ayebisinga bino akenge te mpo na bengisaki mwana na poto faki na tige na afrique papa na Kinshasa kuna akenda kotokaka mai ya babidon ayeba mpasi ya mokili ya solo te mama faki avanda na Kinshasa natoka mai ya babidon ayeba mpasi ya mokili ya comme ça ayeba ndenge nini mokili ezalaka mpo mama eza mpasi mingi mama sikoyo nde oza bosoki mwana azomake respect yo kosepela nango nakosepela nango te nakolinga nabeta ye mpo nakotala nanu age onga nakobetela mwana soki namoni mpenza ke akomi déjà grande fille nakokobeta ye nakobenga ye kaka kobeta na ye ezali kaka na baconseil ya maloba oyo nga na bakoyebisa ye mpo abanda koyeba te antuka mama apeti ngai mpo mbala nsima akozongela su likambo bana bauta Kinshasa mama balinga eloko babengi enemi balingi kokangisa bato binemi yango ezalaka style mo aobende kasi bana Kinshasa bango lokwa bavandaka entourage ya baninga bayebi ndenge ya kolukaluka te moninga soki aleki boye ekomi bajeton ekomi boye yango nomonaka ke makambo ya awa yango bamemaka kuna bana babotama na Congo mama balingi binemi kokangisa soki basala ta reproche enemi so bazi kokangisa bato bini baza makasi na binemi mama me biso nyonso tobotama na Kinshasa tokola toza boye te bano basoka biso motu mama mwasi bano oyo nalingi nasala tomate na ngai mama siko mizela yango balia bango na nini
olia swati na kwanga na fufu. Mais ça va pas se prendre à rejoindre. ezalaka na kati ya mai fo mwana mwasi akokozwa ngo te mutu akozwa ngo kaka lokwa mingi ekola bawumbu balibinza bango bato bazwa balibinza wana bato nini te bato ya kisangani bango bato basaka peche awa na chani babimisa bango mpe bazotekela bamamo batekaka mbisi bazokenda ngo na jurida mingi so olingi ozwa ngo na jurida gambela na zando zala batekaka mingi te na zando kuna ka batuka malemba yo batekaka na zando donc mutokoli mpe na malemba mutokoli ane na malemba esa eloko ok toli on a misele to découvrir on apprend tous les jours to découvrir nzambo mo bayemba mama leki misele la yango yo ndo bayemba mpenza bilo akolia ngona basaka nzambo kaka bon nzambo zali mpenza bilo akolia ko congolais bo valoriser eloko maman leki misele donc c'est que misele bando ko azako la maman leki ngala be misele maman na bien expliquer na bato ba to ko mo sa bana malamu na bala fa bana na moi ça va vendre malamu na libala azala sembo na mobali na basemeki na yo okoyamba bango kitoko po libala va ezala malamu kobatela libala basemeki babatela na libala basemeki soki oza na bango bolingo makasi meme ata boza matata na mobali ndengeni soki basemeki balobi akokende te okokende te bokilo wana koti na nsima ya bana na ye alobi mwasi oyo azali mwasi malamu atikala kaka akokobimisa biloko ya mwasi te nde ebima libanda wana mwasi avandi kaka na kati ya ndako abateli kimia na ye soki trouble akomema kaka ndenge alati boye akei mbango epa bokilo na ye ake kovandela kuna akokimela epa famille na ye te po ekimeli nde ezalaka epa babokilo bokilo nde akoyebi ke mwana na nga sali mabe ya mwana mwasi ekokimela mwana na ye wana mpe ntango akotika na ndako nalanda mwasi na nga bipa ya kendeki akosima nzela ti bipa ya mama na ye bakovandisa ye bakopesa ye conseil mpona mwasi komeka lisusu te zwa mwasi na yo bozonga na ye na ndako kokipe nzela mosusu mpe vanda na mwasi na mobali ntango ayoka bongo azwi mwasi ne bazongi na ndako wana libala ezongi bavandi kimia. Merci maman. Basi ya lelo mama baza mingi te barespectaka mibali mama surtout abiso ya mikili ya poto kuna yebiki aokie mosala akoya na mwa héros mobali mpe akoya na mwa héros amoka égalité kasi bango kuna mpo bamesana na bango biso alokwa tokufaka na mombongo yango nomoni ke tovandelaka mombongo na biso mobali apesa te ovandi nokina okodunga te okoloba te oyebi kaka te soki atiki te lelo na kobimisa na mombongo asomeli bana nanga ta matendele oyo biso ezaka niongo mama oyebi baninga baso tozala bango kuna so mobali apesi mbongo te azala na kaye na ye akoma oyo mwa lela namisaki 10 euro na ngai alesaki bana namisaki 20 euro soko na suka sanza alakisi mobali abitala banyongo yango ofuta banyongo na ngai biso na kisasa toza na biso boye toza bien yango ozomona mpona bana na ngai mobali apesi me mbongo minerval te ngai na kobimisa kaka nake kofuta ye apesa te eyebi kaka kena futi yango mpona bana bonera mwana soki atandi eza bolamu nga na tata na mama kasi ozomona mpe mibali yango mpe mingi bango mpe kokima kuna bazoya na bango mobala out kasi bazoya kobala mpona nini mpo baza kisasa bayebi commerce mozindo ya kolengela bamiselele oyo ebongo oyebi mokolo wana nakendeki epai ya nani omoni ndeko nanga mwasi akini mokolo ya kitoko ya mwindu boye binana mama bongo mokolo wana nakendeki epai na ye tosalaki émission moko na ye ko ya kolamba lami lisi ya mai mama lami ndunda olobi nga nayebisi banga mobali so alie biloko ye moko nina nayebisaki ye nga abi encore na mwa kindutra bayombe so mobali ale oyo akangami chance ndenge mponga muna mare na ye libala yango kande eza bien mpo elambelo wana alambaki mama mama mbisi wana naliaki oyebiki nga biso naki mobali anga nakenda nga suti nanga tikalaka wana ebongo ndako na ye mama ndako na ye propre bopeto moko kana omonaki nzoto ne wana ndenge ezalaki omonaki
ana ba chocolat pena mwindo te ana katikati ya pembe na mwindo mwana nzo tezaki ndako ne tezaka hapo siko mbatana tayo jusqu'au moins siko ibolamba te obo respecter mobali te siko mobali akuti mwasa ndeko na mama lobana aotinga mete tanga ko meka kaka elubu na kanga mimbala mo mama bosa ni kote ya uti ona batala ke kama lo ba kisi te loboko nde ya kolamba mama bonga kote ya zenaluke tu salama bila beta na mama beta ayo beta te wende salama mwete pour que ça fait secret za makam secret wana kuti yo mo kaka bala kisa secret balobaka ngote po bana bazali pembeni eza malamu wewe sana mupanzi ndenge na osala ya wala sanga ya ye ba makasi kote wana ngai kuti na kipara ngote mama oh mais ça qui peut monter aussi belle baby ipa na biso lelo mama balinga kaka kote wana ça qui peut bibi si ba mama moni so sel ba wa faute mama no wala wana ba faute ipa na biso faute mama balinga zenga lukete de salama muyo yana moni oza incomplet naza complet mama maka mwana nyo soto kendaka depere bino nde sikomo bapapa basi balembi bapapa bakipasu te mais biso sikoyo biso mpe kuna biso bapapa ya biso eza na kisi moko boye produit moko boye na boso nayoyela yango maxi bien-être wana eza na kolo nango asaka ngo eza mama Carole Kalala ye nde atekaka baproduit ya maxi bien-être donc produit na maxi bien-être wana ya lokolaka ati so papa auti mosala avandi mama oyokanga nazoyoka nini totano te nazoyoka sikoyo soki papa oti mosala asali ye na ye ozwi sikoyo maxi bien-être wana ti wana ochauffe mai soki ochauffe mai ozwi yango otie na kati opesi papa meli papa alali bota papa kolamuka ekomeli yo ngao fozala makasi opika mpe nde ndenge batelaka libala maxi bien-être kisi wana eza te mais bino bolingi ya beaucoup na vie yoza tama secret mo topesa mo tama secret mo beaucoup ya tolekisa mwana ka bokoko nayebi yango mpenza te banzeta bokoko biso toyebisana wana mo mpenza te po nga naza na ngai motu moko ke na mesanaka mingi kaka na mama na okokangama na mama kaka boye na makambo ya bokoko mpenza bino bakongo ti kobombabomba makambo kobolakisa bana ke mwana ezalaka boye yango sikoyo ozomona o bangala o bandumba o baluba bandumba o bamongo bapo bango baparent baolakisa bino sikoyo na kobomba bomba me alele babomba asutele yale batimba yo ozala mokongo ya kala mokongo ya kala me bamakambo wana biso tokipaka yango mpenza bifo biso totyaka biso losambo omo losambo epekisi makambo mosusu makambo mosusu eza na kati bapekisa kosalela yango na losambo ya solo te mama kaka mama salitiste biso na salitiste losambo mpenza okopengwa te nana mama ya armidisa okopengwa te ebongo eza mama openga mpo obotaki nabotaki wana baye kobala nga koya kobala kuna bazotanga mbongo ya libala kuna miziki ezobeta ezaki likambo tikoloba tana lisolo ezaki nde ntango nga nabalaka na age ya 16 ans oki mokolo mama mazoni kutaka abandaka na 14 ans ye na papa yema bokutanaka ntango ozala na 14 ans yo sezo sokolaki nao deja nabali mpe naye kobota bana na ngai wa ndenge naza na bango me nabosana makambo nyonso ya motu imela nzambe na ngai na mipesa na neti lobi jeudi lobi eza jeudi lobi eza mokolo na kabaka mbeka okabaka mbeka nakenanga ndaka nzambe navandanga na ndaka nzambe mabondeli ti ba 19h 20h nazomi bon sikoyo neti bana basi so bayebaki tobala boteyaka bango ndenge nini mpona ako bolakisa bango mpe kolamba koteya bavandaka bango mobali biso na armée disali bateyaka makambo nyonso tu wana toza na journée na mambaloketo wana nde ezalaka te mino wana bafaute wana bafaute wana ezalaka te ndeni mpo biso tokendeke kaka makambo ya libala bakoteya ndenge mwasi ya kovandela na mobali na ye na ndenge okozala respect na mobali na ndenge okozala respect na babokilo na ndenge okoyamba bapaya na yo mpo lelo oyo mopaya azoya to mobali no azoya na mopaya aye kokuta yo deja ovandi omoni mopaya azoya na mobali na yo suspect elobekanga mobali wana asali azio remarque nakende kuna nda bakamarade na nga mwasi nayambaki na malamu mbala nsima koya lisusu te avandi na libela
mais ntango azoya boye amoni yo mpena elongi nyonso efungwama ozoseka alobi te koleke nanga abalaki mwasi moko antuka aza bien aza gentil alors mbala nsima na komemela ata kado moko boye napesa kasi lokola mwana ngo ona nsima ya libala memi mbongo mama na mwana bato ya gentil moko mosusu naki epa na ye mama nayebisakaki nazwa kotaloa nasalaki epe kaka mpona tala soki mpe bizali ndeni talaka ye na kishasanga mpe na poto mama nakendana makambo ngai nanga 4 na memela ye kuna oyo azobwaka mbala mwana wela mbala moko wana nani mama kasi mwana okuna atala ndenge obwaki natie tomati na matungu etoka mbala moko mama yenga site mani wela yeko tsona wabetela mwana nga na mimi mona siba na mariage nga na kekuna na kinena na bato kozaki 4 makambo na 4 mama oyebi ye aseka elibela ntango amoni biso mama na nga nakasaka nakozwa oyo ye asuka bombaka mana bima mbango ntango mwana zonga tala bilobo na bivoila ça c'est la fille de sa mère oyebi kende yoki esengo nde bato tokende na bango biso bango nde toyoki ekuna ata so tolete mosusu te parce que mwana nanga ayebi te kina omema bato mwana nanga ayebi kaki nga na okende kuna kaka nga moko donc eza te so tokie kuna bobanda kotonga o tolie te mpona nini tomeli te mpona nini po ayebi te na félicitaki mwana nde moko oyeba te mama nayebi so menga moko na esengo na fie ya place navandaki bato na o omelani oyo na omela o petit à quartier o omelani o ngai midingi batia nani na sprite o mama mwana kende asomba akima mbango asomba biloko alamba tolia tobima na esengo nga mona okaki esengo makasi nasepelaki eza na mosu babala na ndako libala na bango moto akendaka te bazalaka mwasi na mobali ndako ezanga mopaya kitoko te okate na biso bakombo balobaka ndako soki ekotaka bato te ndako ezali mapamboli kitoko te oza na mapamboli te ndako soki ezokota bato sepela ozovanda na bato sepela nzambe abanda kopamata papa le moloto taaa bomo esepela wana nimisi mwa likolo na esepela kasi yango wana ndako ekotaka bato te eza ndako mapamboli te lelo yo lokolo otie lokolo awa soki boyebanaki te ndoko okosa lokolo awa etango okosi lokolo tala ndenge oyambinga tala ndenge oyambinga nayambi na ndenge moko ya kitoko na sentiment ndenge mosusu nakuta basentiment nakuta basentiment naosala elubu na ngai nakuta basentiment nakuta basentiment eyindaka eyindi toningisa zaire mama toningisa kaka zaire endingana wana zaire ntango ezalaka eza kaka zaire ya lelo sebeba ntango mobutu nde ezalaka nde zaire koya ya soni wana nde awa lokite ezolinga nawa kote miziki ezobeta kote ozolinga ya lelo ezebeba ekomela pasi okoma kongo ngana nanga zaire wazi no bakongole bino bakongole akani akote motama zaire nanga zaire wazi Je vais bien. Viens, chérie. Viens. elemba mbala moko po ndenge nazotia boye kaka na nzungu ekomemba kaka nyonso mbala moko sokotia na kata ndembe nasokola ndembe sikoyo Quando eu nem me na casa, nós vamos tirar nem na casa. Nós vamos tirar uma fruta ui. Mais maman, ma tête, elle est là, c'est pour te attaquer. Il faut que ça va m'accompagner, ça. Bana biso kuna ba mama armée di sali bana na biso ndenge bazala kawana. Toza na journée na biso tosala ka foyer, on a opesa bango ba conseil. Ah, ça bien. Parce qu'il faut que la que ça pour moni. Mon appelle à côté de bala makambo ça yebité. Ça rappelle passe. Il faut aye ba makambo moi mingi. Autant makinde kuna que c'est mobile net. Bon mobile mikolo mama ba lo ko ça bana bino akala.
bazanga na bango gentil avandeli na ye yo mama akende gauche droite te ba oya lelo mama tika mibali ya lelo mama taa bato te akozala na mwasi moko kuna na nini na France mosusu na Belgique mosusu na Kinshasa mosusu na Braza soki balukaka nini ayebaka te mbongo na bango moko mosusu mpe azali na mbongo te azali ka mari akotakotaka mabala atikali kozwa mwana mwasi ya bato avandisi na dingi otaka kokende kuna ali epai boye asipi ake kozwa kaka ya kuna tu wana ese ebaluki moyite wana mibali ya poto baza mibali ya kotielaka motema te mama ata moke te pekisaka bana batiela bango motema batiaka te bato te mibali ya poto wana mama mibali na apele balamusaka mibali yango talaka sikoyo akuteli mpe na mwasi kaka ejela lambele mizelele oyo esiliti mama mokili lelo bato bali kolia mingi ya mibali eske na bapapa mpe ntango kala bazalaka bongo ntango kala bazalaki kolia na bango me kolia na bango ezalaki ya reserve po ayebi ke ndenge nazotangisa bana na ngai kolia na ngai kozala na mayele maladi mpasi ya butu nakokende pai mosu te nakozwaka mwa ekonomi na ngai wana nafungoli kaka na pays mbango po omona moto adefso azangaka lizalaki mpasi ya lelo lokola bafungola bakesi na bango ya kodefaka bambongo ya intere yango na omoni mibali bakoma na bango basamamfu bakoma banani basamamfu basamamfu mbali baamabe basamamfu mbali mpe basamamfu nanga okenda defi mbongo nake kovandela lotobo na ye agene na zododo na lungwila nanda batikeli eloko moko te taka ozozonga ndako kanda na mama bana olambi nini otikilaki nga mbongo alebani makofi sikoyo na mama bana otiki mpe mbongo te oza koluka mpe biloko kolia me mbongo otiki te bala bako basi bandoko mibali mpe bandoke liboso eza nde mibali omoni na mboka na biso mibali bazokufa mingi koleka basi mpona mabe nde eleki na mokili mibali bakufa mingi koleka basi mibali baoke liboso basi mabe eleki bango yango wana ti siko nalingi natya ndembe na ngai na baai nyonso tu na matungulu na tomate soki elembi nasopi nguba likolo ewumelaka te ewumelaka nango te soki moto ya makasi ewumelaka te namonika eza bafungwa kati Il y a Annie du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
fina nguba nazo sangisa nazo fina ba ai wana natutaki na liboka te nazo fina ngoko nyonso finama na ba matungulu wana nyonso tu esangana surtout la manduna na biso ka modelo soki na fina yango esili nakamati mbisi na te mizelele te ezalaka na nkombo ka wana nzaula babe yango mpe nzaula nzaula wana nzaula nga nayebi yango te bato bandundu babenga yango bongo biso mizelele bakongo ozolamba oka ndenge balamba bafumbwa makasa etoki vere wana nyonso esili échanger couleur si mobandi kopota nguba na ba ai wana nyonso mbala moko kange muno alenga na ye alingi asanza ali mingi joli joli nasekisa bino nani je tala nani era mama oyebi eza mwana ayaka foto ya mwana ayaka na poto ya mwasi azalaka na 7 ans et demi oyebi mwana wana aomona mpenza fiande na nzungu celanga oyo baceki auta kishasa sikoyo mwana lie mwana ayebisinga alobi mpona nini biloko moni mai kako na tie ya moke yango ka na lambeli nabakisi mai te osoko bakisi mai ekomi mai nalobi mai kako nga na tiaki ya moke yango ka na lambeli yango ka na lambeli ka na mai wana osoko bakisi mai opedre gu nango oyo azaka lokola fumbwa kaka siko na sisi alingi nasopa mbisi mbisi ekobela kaka yo talaka so nasopi mbisi nasopi mafuta mbala moko ezotoka nani ekoti te nasopi mbisi nasopi mafuta siko mbisi na ngai yango mabaku mpenza mabaku yango kangelaka papa te yango kangelaka papa na papa nakangelaka ye kaka na loboko akolamba kaka sikoyo nalingi nasopa mafuta na ngai elingi mpe mabe siko natiki yango etoka nafiniki yango oza na sel te omonesani ekoto ebimi koto ebimi Mama não está no livro fumba te. Não na lira fumba. Na lira fumba. Mais ce qu'on a mis en kitoko te, on va lire en côté. On look en la monokezo le la pinza. Faut ban c'était na ngona faut lemba. Faut dongola ngo pe bien.
Milele eza bilamba. Laurette, Chantal, Caroline, Nathalie, Marcia, Tania, Tantine, Karine, Nadine, Marlène. Les infidèles, Soraya, Sylvie, Cathy, Léa, Saf, mafuta mpe toka mpenza ti esangani na tomati les sorcières, Françoise, Mouchi, Bénédicte, Mouille, Solange, Isha, Nicolas, Rebecca, Grace, Divine, Moulanga, Betty, César, Dorcas, Sandra, Sonia, Jennifer, Jenaba, Souza, Patricia. Emeraude, Sephora, Thérèse, Bénédicte, Naomi, Agnès, Hortense. ne nazobalola ngo boye 5 minutes eleki mingi mosika te nalingi nakitisa po parceke nzungu na se ekozika omoni ndenge nazobalola ngo boye na se kuna ekozika ya nazobalola ngo malembe boye po sosi nango wana ya huile esangana na tomate o tomate ebimisa sosi moko ebimisa sosi moko ya kitoko ya ndenge nazobalola ngo kaka boye po soki natiki nzungu ekozika na se po nzungu soki eziki gu nango ekozala su kitoko te ava gu nango ezala kitoko nzungu mpo ezala mpe bien na se nzungu ezika te po nzungu soki eziki mabe ndenge nazobalola huile wana sikoyo ezotoka na se ya nzungu yango ozomona te nazobalola yango buba ekomi deja tire nalingi nakitisa yango sikoyo nalingi nakitisa yango mpuna ngai ebeli kede na biso esili kede na biso esili oyo mfumbo kati Melena, ntango na dictionnaire. Bayelo fourchette. mukeka mama Meka oyo comme son mukeka. koki Ameka na. merci maman bon sikoyo kozolia mizelele wana ozomona kuna ngo ndenge eza kitoko nakokena mpe na poto okope komema yango ekobeba te ndenge nalakisi yo boye po ndenge ezalaki mai ndenge ezalaki mai komema yango bien etangaka mai te mai na soki todongoli na sukoli yo bien natie na eloko ekaucabu omemi yango ebebaka te kitoko ekosala ata une semaine ekobeba te namelama mponi na luyanda bongo memela madame l'apôtre donc eza kitoko mingi wana bandotinda commande nango osomi nguba libela osomi mbisa okaka libela okili nango kitoko papa netu mpo olia okilo nango alia yango ameka yango atuna nani talambi supu ya kitoko boye bate mama na ngai moko mutalambelinga na biso mpena mama noela te owasinga na bomba na bomba te
mais ntango ya kolia yango loba mpe mama noela wana kolamba supu oyo akoka yo moko mpe oyebaka yo akangami na yo libela akotika yo te atikanga te akotika yo te koloba kamata akotika yo te ya solo mpe na supu modele abo ata fumba kuta etelema na buya fumba etelema te fumba etelema te yani Marie Lwendo bomusaka ya body magique po na wasi na uzata ba 30 kilo avana zo pour la un peu facile mai moke kaka wana okotia moke otiki mpo ye moko abotaka mai ndenge mbisa mai esalaka ndenge ekopesa on apprend tous les jours bandeko bo négligeant makambo te bandeko na ngai c'est très important bon négligeant makambo te ngai nayebaki yango te nakutaki na mama na ngana na ngai dendo topesaka commande soki tolingi todiako topesaka commande mutu mobimba kendeke ntina kati ebalaki ebimisa mwa ye kotekela biso topesaka commande abuki mpenza eza na katikati ya mabanga mpenza yango nyonso kitoko mpenza eleki na mfumbwa na ngu eleki na fumba na kitoko yango eza na kati ya mai yango emonanaka te omonaka place yango so bozoleka omona esika yango esala kaka vert mai ezoleka likolo yango eza na se ya likolo ya mabanga mai ezoleka kani komasika mpe moyen epusa na place ndundu ezalaka eza te oso komasika epusani kaka wana ekangami eleka eza te nzambe ya bolingo asaleli biso biloko modele ebele po ngaingai bato bazwaka ngaingai baza te soki bazalaki na linya nalambela bino ngaingai na mbolokoso na mbisi ya mai ngaingai ya ebale ezalaka ezala lokola fleur moko boye ezalaka mikuse makasi nango fleur ebotaka na katikati ebale likolo ya mabanga moto azwaka yango nde aza te en tout cas merci mama sikoyo tosala na bato baotala yo conseil biso bango mpe na babote na bango oyakisa bango ndenge bino bozali kolengela bapapa bamama oyo baye kolengela bapapa te babongisa mpona kolengela napesi bino mbote mingi na misio oyo biso tozosala awa nauti kolamba elubu moko ya ndunda moko ezalaka na ebale babengaka ngo muzele nalambi yango na mbisi ya kokauka na tie nguba ndunda wana euti kobela mama na biso azomeka yango yango nazopesa conseil na baninga basi oyo balambelaka mibali na bango ntango ozolambela mobali na yo eloko ya kolia fozala motema ya pio olamba biloko moto te kende 5 minutes biloko okitisi na se te fo kokitisa motema na yo nsima elubu na yo kitoko olambela mobali na yo ntango ezokita oservi mobali na yo azolia moya bima libanda esalisi te akangami no lobela longoni ya na bino yango on apprend tous les jours hein. Maman Anto ya moto mosa mwindo aleki nomta ba recherche ewo découvrir ndunda moso ya mizelele na kati ebale c'est bon maman oyebi na bamiso nasala kolamba na moyo bina liaka kaka papa yo papa boye na soyo suka le placement de ta labo non ça c'est ça on apprend tous les jours. Pour ta maman, bah pour ce conseil, toujours kabango. Vous ne pouvez pas en biso. Vous avez pas conseil, na biso peut toper ça. Bino. Ne ba kin ndo de. Ne na yebi yango. Tango na koya. Na koya na ko. Nala ba ngombe kunda. To yo ka ngeza le. Na sepeli na bino surtout boti attention nous faut ta tête émission pour le mariage. Autre la émission surtout.
ya na bato basaka bémission akosi titre atiré otali oyo mpo mama elia niti makambo wana ezalaka te soki omoni émission kozia mpe te tala kende nango ntina suka oyo babiki émission nanga ezaka éducatif émission nanga eza éducation moko ya famille émission nanga ezaka mpona kobongisa te mais ezaka mpona kobongisa. Merci mingi na bino nyonso tu bodisposer mpe na bino botali kaka nde nalobaka ke nyonso tosala ezaka mpona basala nini kobongisaka mabala mpona bapapa bakima te kaka mosu abala musingombe mulemfu obala mulemfu olambela na mizelele te sala effort mokomosu olambela mulemfu na omizelele mpona asala nini akende kotala libanda te alia mizelele akanisa mama ya bango akasa liboka mama ya bango parce que mwasi azalaka mama mpona lelo tosukisi wana. God bless you, que Dieu vous bénisse, Mungu awabariki, tata nzambe kalusaku na nzambe mbeshe bana. Bye bye.